Si vous devez bon séjour nous sur toi tu peux encore pour la deuxième fois sur quoi qui ça makamaka ya boiko mais la gagne ata na bato atambola na bango c'est que ça li bon ce que faut otala ce que bato yo tambola na bango ba signalaka te ke ndenge ozobima ba signaler bato boya bo sala bon za bongo yango benga na bima na nganga moko connaissant déjà deux fois comme ebele faut ta ce que ba o bato nini otambola na bango déjà que tozobima boye tobimi na déjà bon encadré boye ezala bongo ti kongo la mutu te ndeko na yo Gabi Kiwaka wazali bongo omona yo asai toujours malade même quand ndeko na biso Janify boyebi ke o esalema pona ye bino artiste bozo biso to sai to sai lote ana poto baswanya ko fele ana poto baswanya ko fele ku fitin azana bomo po moi sangwande akotika na ya continuer na vie na ye soko liko tika te wana yo moko mto koyeba ozomona yo moko mto koyeba oluka suba non boma fi wana sa vie mususu bosi bokoli bono sama mabolingo ngo bokanga na basi makasi ya nini bosi bosali ba vie bele ya basi mais baleli makasi on dirait bato balobaki ne mabete demita makasi wabeta Janite amakasi wabeta Janite ata pe kinali wana makasi wabeta Janite modelo di demita leli wana yepela ko na vie na yeke na robeta yo c'est moto ozo ba akede ta kei ya yo nini obeta par rapport à quoi oza leki okoloba mukolo teke na obeta obeta e mwana na yo okate zena na guerre azi $30,000 mama de ninja sapuli azite kolobaka teke akepi na mona kona tsana neto mankenga respect osana neto mankenga na ba kuku nyonso ba chroniqueuse yem tasara neto mankenga respect elobeli moko ya bien te ya bato batanga te ya ovana ndako na ngati omona ndenge na vivaka biso to bata baboye te okende partout bato bazolanda yo sala boye non biso to calme quand ça bakuku bapesa nga respect kaka ye asala neta manqué po toza na contrat voilà soka pesi ya Gabi moi $30 ya Gabi opo olobake moi $30 ya passe eza buzoba merci beaucoup ya Gabi toujours na biso ba sujet na biso wana ba blog Hollanda te wana donc voilà et je crois bien ya Gabi n'habite sur 8 ans moi $30 dans le coin na le côté ko ya vana ndako na ngati omona ndenge na vivaka biso to bata baboye te okende partout bato bazolanda yo sala boye non biso to calme mama if love is crazy love is for me libota nankolo pona edification na yo kokola kati na kondima pe po ya bozalisi na yo liboso na tata toyeli yo album kitoko tie ligne ya moyembi na nkolo mama Annie Serge tokokuta baloyembo ya ndenge na ndenge ndakisa lokola bundela ngai bundela kinga yeso yo le passé Seigneur na bele la kiyo loyembo lokola naye nange pai na yo naye nange pai na yo kosenga motema ya kolinga yo yawe pe tokozwa lisusu loyembo lokola je crois en toi. Pona kozwa album oyo ya moyembi na nkolo mama Annie Serge komitungisa te ezomi bongo na ba plateforme nyonso totomeli bino pona ndi malamu ya album ya moyembi na nkolo mama Annie Serge tikete nkolo apambola bino. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans l'émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout Ibabango avec Yves Ipanto fait bien d'infos.
La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Cyber Promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi Bolembo, tous en awa tokosolo la Mama Tumba Tumba. On compte toujours ya Musala Karane de Salaka, puis surtout le belapé Dr Mogujo Oado Sunga na makambe belé Oado Sunga biso vraiment population congolaise en tout cas na ba promotion na ye na news Oado Sala en tout cas le coup maison n'est pas Nzambe parce que Azali Mosali na Nzambe tozobenga ebongo parmi les grands Yambo Canabiso, Dr Mogujo pe Azawana. Merci na maman ministre Mamote mais tous peuple embêté na maman Likelemba Billy Vumuka Fondation tous sunga ba vivre orphelin na bo sanité grand frère propre Jean Robert Kalala les savants de la DC la Foskati Motema ya maman Nicole maman na parfaite à Paris mon ami Chris c'était mo le fitier Bambo Tebele Poupon du bon à Canada encore Bambo Tebele merci na Piro Mazana derrière la caméra. Merci na bande de surtout Bolinga Cyber Promo 1040 votre chaîne. En tout cas, on est là. Toujours Bundaka de Bundaka. Ya Gabi, bonne santé na yo. Ouais, santé bien. Nous sommes bazo sunga. OK. Toujours Bundaka quand on le bito Bundaka de Bundaka. Voilà. Ya. Ça c'est bazo sunga. Nous sommes bazo sunga. Oyebi ne tombera jamais. Oyebi kenga na grand commissionnaire. Voilà, voilà. Et na obeta kama solo à $350 ya promotion. Ya fondation dans nata casa denga lingaka batu mingi azala besoin batu so bakoma papa le pont maman le pango ba barata qui vit nata casa azala besoin bakoma ba rattraper quand même ba simbaki ba mbongo ba ataki bilamba ba $20,000 ba nini ça pour se rendre compte que côté ko beba tozonga na mboka mabeye na biso omoni mes condoléances à Major Bisadi dia kufeli petite sœur na ye na ba mes condoléances na ye à Major Bisadi moi Major Bisadi ndenga tongi banda kune wana alinga su poto te akomaka ko signer mikanda 2 jours 3 jours azongi ozomwa ndenge futie eza bongo donc na ta kaza lingi batu baza la bongo osombi le pont na $350 eza ya promotion ezo sila kala mingi te wela somba so tini pende kono ya visite aloba no te ke eza musika esika musika eza sute na Congo esika so to batu bakuna moko fanda esika eza ndako na yo otongi ofandi Puto maluku wana yo yebine mupepe zali ya makasi ba sele wana mupepe zali donc to teka na sele to teka 1500 na mingadi tozo teka na 4000 kuna kutu bakula kurezali ma ezali ba surtout ba tonga tout ba terrain na biso kuneza $4000 na maluku toza pe na terrain ya 2500 eza tout près à Prince to pe na terrain ya $1000 toza na terrain ya $350 o eza na promotion sikoyo. Donc madame Matia on a promotion nous tenons surtout à teka so ka sisi promotion de azong sango ce qu'on a pris à Kolo. OK wela benganga na 089 65 61 779 de ozui terrain na yo mbongo na yo okopesa pa na ngai koloba teke o e pa na yo ndenge nini te tozo sabino libela otindi mutu ake visite eza $20 visite eza $20 tokenda samedi allez si soka sepel nango apesi mbongo pa na ngai apesi mbongo epa na nga eza teke o wanda koluka susu bopesa mbongo api te mbongo epa na nga ekokende sika ekendaka. OK mais sikoyo batu na tout temps de questions ba terrain on a nyonso na takaza zora ngo c'est une millionnaire. OK azaki na mobali ya millionnaire a invest azaki a katetina ba Goma donc ozela kimie kota kuna to ke Goma. OK donc oteka pe ba terrain na Goma wana ba Tanzania minene toana be Tanzania minene na maluku toana be Tanzania minene na sele toana be Tanzania minene na mingadi toana be Tanzania tozana biloko minene azama yele voilà mwana anozo mona en tout cas il est là comme on le voit on a même pas 40 ans. Ah bon on a mundele merci na takaza na Jésus osala na mona bolokola ka Dr Mogujo ndenge bosunga ba fondation na bango nde basunga ka mais ya Gabi to tuna na mpimo question ba moyi komi belé ba moyi ela na mingi na mois d'avril oyo ebite solution na Dr Mogujo bosala ndenge po ba moyi oyo nde mukamata ya kapise belé ba moyi oyo nde zo traitement boye nebite ozo sala ndenge nini neti na ba moyi oyo mutu no surtout faut comprendre faut yebati ko pakula na obi pakula te ozo mona neti ba moyi batambola ba moyi sukola ka mai na yo so za plata mama mafuta mbila na yo opakoli oleki nzela mafuta mbila oyo to sala kawana ozo comprendre okokopa yo moko za na mayele na yo
opakoli kama mafuta mbila na yo osimi nzela seni oleki nzela lero oya kosuka na pokwa nde okoki koaplike babiloko na oyo aplikaka. Ozomona omona ke ekobeta ote mpo ekuta na mafuta mbila. Mais soki osalaka ndenge nini na compte ya docteur Mogijo, est-ce eza na mwa technique to mpe baare mwa apesaka yo mpona traitement ya peau? Te biso lokola neti tozala tozwaki c'est pas docteur Mogijo. Toza na bacrème na biso oyo topakolaka ya ntongo topakolaka pokwa. Na kopakola crème ya docteur Mogijo na bimi nanga esalangi eloko te. Po eza eloko oyo ye asali. Ozomona eza eloko oyo ye asali eza ya ntongo opakoli obimi ata mo yango eza makasi ndenge nini ebeto te esali eloko te. Ozo comprendre obimi na yo na pokwa lero koya allez appliquer na ope susu banini na mususu. Ozo comprendre c'est ça. Mais maintenant sikoyo évolution ya traitement na ndenge nini? Évolution ya traitement na nga docteur Mogijo otiko salela ngai kisi moko makasi. Ce qu'on a évité pourquoi ça les kisi yango asa auto salela ngai kisi moko ya makasi penza. Donc or on n'a pas kolaka. Mais c'est beaucoup mieux suka ya on dit na évité or on n'a pas kolaka. Donc milangi yango mbali boso na mona ngo. Mbali boso na mona ngo yango nazo salela. Yango nazo salela puis nazo mona poso na ngai ekomi pété. Ekomi pété penza. Donc na évité soka ko baksa su mususu. Bon donc yende mukonza nzoto. Yende nga ayebi ndenga salaka peut-être ko baksa susu mususu na évité. Et ma crème na nga ya moi ezali. On a kopakwa na moi na bimi na nga na kei. Yango na esa bato nyonso surtout moi makasi oyo oya osoja besoin kozwa nini kisi nani mafuta crème na pas docteur Mogijo. Oye kozwa nani crème na pas docteur Mogijo. Pona ba moi oyo ezobima makasi oyo soko pakoli yango omona ke ndenge obimaki ndenge kozonga et toucher te na yo ata mukete. C'est ça. Mais sikoyo selon vous n'habitez combien de mois déjà premier la docteur Mogijo lui mozomona remède solution ezali quand même par rapport à nyonso tout ndenge ozo ba traitement tout ça. Okutinga longo polelete na se maquillage na misu nao. Voilà. Ozo comprendre. Na ndenge onazala katande sero ne ba publiaka nga. Na ndenge ona komi lelo. Eza gloire nzambe. Dawo menga koma souriante. Pour liboso nazako ko mona na osala te. Ozo comprendre. Nazako mona na osala te donc oza elongi polele ozana ndenge nini. Ofa na mutu ndenge nini. Ozo comprendre. Soni obima na ndenge nini pekasi. Yomo ozo tambola na mutu ozo tielongi boy. Donc olingi kututa ko tia boyete. Donc amonote. Pesa la kamu panzi po yomo ozo mwa lokola ba ofinga yo. Donc ba ofinga na bango yote. Joga ligaga. Ba otala gaga yo apamba ba okama sura motema me. Mande boy. Mama na ngai. Tala mukamate elo mabe. Mukamate zelo ko mabe. Ya mabe makasi. Akomande boy. Mutazo banga yo. Sisi mutu na posa même. Sisi mutu na posa. Ata dinga chota moye yate. Mais il faut salir ma boque là qui colle au sali to yo kana kité. Qui colle tout to ke piné to bichaka Congo. Je crois bien vient na ninga to tikaité. To ke to tiki chaka Congo bakundama ki sika mangona ne so nono atalako. Piné to koti na mutu ka bien ta na obima piné to buki. To bimiti na kwa ya entrée kinga kati wana to timisi mutu ka wana babambi piné de 16h ti 19h. To bando kini to komi avant to koma pont ya Kinkole piné to buki susu. To bisko to kende kuna passe 21h déjà. To avancer les sous to komi na biba piné to buki 3 fois. Nde to sambeli wana na kumba chaka Congo to papa ya go tika yo oza vie na biso en fait nini to solo na ye wana après to bambi ya suka. Yo zonga to ko manda ko 23h presque. Ngabilo kwa linga te sala na mutu kwa na sundola bino. Là pour les ngabilo kwa na. Zala sunyata to kometa ta wenda ki kote pona osuma mbisi. Donc chaka Congo en tout cas on a une course penza ya vie. Donc ça va mort moi tu es penza ma ke balinga ki penza vie makasi. Donc ati ça fait tellement mais landa ki biso pena abi dans tika bino to zonga na bino mais le sambela qui tente de tikier, voilà, troisième fois, tu comment très bien. Il y a un moment qui n'a somba quitté. Mais je crois bien c'est dimanche, dans la kuna pour que ta koba. Tu l'as dit dimanche c'est à l'église. Tu sambela raté. Tu vas pour midi. Bah après midi. So après midi on a zunga moko tokei. Et puis dimanche il y a cher, ba journée n'est après bien. Pour dimanche la vie tu vas kenda pour les belé oui.
Oui, samedi, dimanche. Batia bleu cher. Ok. Ça va. On a tous pas DiCaprio. Batia bleu cher. Babi pe na maluku côté mo boy wana bateka ba mbisi prix ya bien. Na tongo babi na tongo. Na libongo na bango wana defa. Babi kala na biso ba kwanga kuna. Nda kuta ngwa tuka kitoko. Mais tu eba ya Gabi par rapport à docteur Mogujo. Savon bio végétire. Évitez. Est-ce que déjà ils ont changé bande comme ça peau par rapport à nduta na bango bazaki na moko témoignage. OK. Ngai moko témoignage. Erreur na sala kine faki na kanga photo. Bongo na kanga susu na la kisabato. Erreur na sala. Hein? Ouais mo panzit. Awati. OK. Ngaza nduta na nduta ka aw. Na yaka munene e pasola kanga na zongi esali nduta. OK. Nga pana za nduta na nzoto te. OK. C'est ça kaka aba awa kaka. Soki pendo tali o mona ke. Donc nga mona zo sepela déjà. On a zana ngoma yele. Na sokna na uti ko sukola ka pa na zuya ngo kana pakoli na libumu na mipandi na nga na pakoli. Donc na zana on a patience. Donc na zo mona penda ke non. OK. Pour ça pe moi mukusa. OK. Changement pendeza ezali penda makasi. Ezobota misuni na kati wana. Donc ndute za rapota to lo babo. Rapota. OK. Rapota sko misuni sikoyo e bandi ko mata. Faut na patience. OK. Kozwa ngote ke opakole lelo tali tatala. Pakole botete pakola de ponga zakas na masé ti savo elimwe. Est-ce que bato bazo sabe ba mamba commande na bango? Oui, bato bazo ba commande. Ati mkona ngene ko sombela mutu sombeli mutu 10. Na tiele na Lambert eke. Donc lelo jeudi, azongo lelo jeudi. So bande ko ba sandemi po bazon. Po ngabe ba déranger ngamo belé awa mais je sais pas moi. Ouais. Ba sala ndenge nini? So ba bengi, ba ko benga numéro na ngai, ba benga numéro na nga, batindi mutu na bango awa, na pesi adresse ba ke ko zo place ni bango ba ko zala. So na bandal to peso adresse à bandal, so na lemba to pe adresse à lemba, so na victoire to peso adresse à victoire. OK. So na gombe to peso ya galerie présidentielle. Ozo mona so na yolo to peso ya yolo. Donc na ba cabinet ba oteka savoir même na salon na biso kuna na kabamba ezali. OK, ça c'est bien. Ezala bande ko benga biso mebele bande ko mbinza. Alors, oza na mbinza, oza na kitambo, oza presque na côté oyo to bengaka monga fula premier la pompage ba kotona tout. Bana ipen, bande ko baza na ma campagne. Alors bogoya kaka na bandal na baka yao aribaka yao kotoa police mbata bon mona directement centre donc disons cabinet docteur Moguzo eza wana docteur Moguzo cabinet na eza wana na baka yao kotoa police mbata so batunika be pas docteur Moguzo yeba ni kotoa wana nyonso bo kuta wana bo pe bo kuta kota chang bo wuti koto ya ba matete lemba bino nyonso koto wana ba salon bogoya justement na lemba na lemba super disons tout ba koto ya des imports ya fikine boye bogotu na docteur Mogujo ba Sabino donc na lemba oye na des imports ya fikine donc na venir le bœuf ba Sayo pa et puis docteur Mogujo azali et bogomo na centre topé cabinet na yeske zali oye wana oza ba savon wana et puis okolinga obongisa penzo topé le poso na yo même wana na le bœuf wana en tout cas comme na docteur Mogujo toye a wana Victoire, on est dans le centre. Donc, na Matongé, en face, c'est juste il y a district, il y a Founan. Donc, dans la maison communale à Kalam, on a sauté les gars, permis, docteur Mogujo, jusqu'à le transport, il y a qui là-bas, point chaud. Docteur Mogujo, on a Sima. Au moins, d'ailleurs, il y a le Bisso, Mama Chako, voilà. Alors, surtout, le mot, on a pu cueillir directement. Na galerie présidentielle, oui. Donc ancienne galerie présidentielle au Yewana Romona au Mati escalator premier niveau au Talika Bomoni docteur Mogujo Azawana au kozwa solution par rapport à bosenga na yo nyoso zo senga docteur Mogujo Azawana akosunga biso nyoso. Alors je crois bien salon Bomoni ya Gabi au vandi betain belé depuis enterrement ya ndeko Janifai au soti sukité na ebité. En fait, nini marque de moyens ou bien nini? Marque de moyens. Pour le bon, on a moins rebellé, mais marque de moyens parce que là, basala la bango au filet. Ok. Et ça, moi, santé kaka ndenge ningana ki moi muke, la ki convalescente.
Ok. Nazali convalescente donc Attention yango les wana dérangeaki, moi attention nde dérangeaki ngani nazalaki na hôpital yango moi napemaki mpenza nafandaki nabi te mutu mpe na bamoyi oyo mutu eleka mopepe natiaka mai na mutu prochainement semaine tozobanda wana nde nakokende basalanga coupe na bamoyi oyo ndenge eza oyo donc koshimba kotika kaka nde mutu eza makambo voilà koshimba kotika kaka mutu eza makambo na moyi yo moyi eleki tellement makasi moya kotia batisage ya bamilayi wana eza pasi donc koshimba kotika otie na yo yango donc ozosentir na yo te nde nasalaka suki na ngai nasantaka na ngai eloko moko te ozomona nasantaka na ngai eloko moko te c'est ça donc c'est que ozozongela yango mpe kaka même coupe yango kaka osalela biso yango bakosalelanga mosusu basia na orange bakosalelanga mosusu spécialité nini oyo omonaka po otambola obima maboko ebele osala makambo ebele na kati ya salon mosoa de beauté ya docteur Mogijo ya makasi yo osimaka kuna ezaka nini ya makasi bayebi elongi ya moto baza makasi na coupe na elongi ya moto omoni donc bango eza te ke yo okei kuna so bango eza kaka so bamoni yo so batalika elongi na yo bapose yo coupe donc so le bazopose yo coupe directement ezokende ndenge mpenza elongi na yo ezali donc na ndenge ozobima ndenge oyaki na ndenge ozobima ya pa match ata moke te ya pa match et surtout so basimbi osu na elongi batie osu mwa bamaquillage na bango nde basalaka wana ya simple ya bien wana oh là là bayebi kosala suki sona bakupe nyonso basala yo nini pene osepela oyo mpe bato basepela na o bibi libanda bato babi non waw surtout oyo basalaka ngai ya akrake wana bato balula yango ti lelo akake oyo nalataka nini te oyo nasala teresa te oyo nalataka polo moko noir batia dese mwa monene boye akrake wana donc bato bakufaka kaka wana somo la plupart bato mi bayaka mpe kuna bayelaka akrake ozo comprendre na baoyo mosusu na tosalaka mingi te oyo akomaki kombo na ngai wana ga oyo atiaki ga wana mpe lisusu sombo gabi bokende na pa docteur Mogijo na pesi mpe bato balekaki kuna ebele basali modele wana ebele donc bango bayebi nde elongi ya motu na bamoyo osali coupe na yo olio nyokwamaka na babiloko ya milayi kangaka ezokotaka na monoko ke kolingo mitiopo osali coupe na yo kitoko ozotambola no bien ozwa no bien c'est ça ça va m'adresse kuna epa ya na salon na biso epa docteur Mogijo na mon choix de beauté ezali boye soki okozwi wileri okoti kabambar kabambar oleki wenza kabambar okiti na are mai ngalu soki otali boye omona nzetali dame moko eza wana biso toza wana kaka na sa nzetali dame wana omona nani salon de coiffure mon choix de beauté docteur Mogijo soki obosani otuni baolakisa yo parce que tout le monde kotoki na osaka suki kuna soki owuti na bon marché na flambo ozoya ozoyaka bambar okiti mpe kaka na are mai ngalu kaka na se nzetali dame wana mosika te na flambo oya no makolo oya makolo otuni kaka mon choix de beauté nyonso tout partout wana nyonso baolakisa yango bafille nyonso wana bakoma okeka wana voilà merci à Gabi mais est-ce que tu as côté promotion pour docteur Mogijo bima mwa boye na mona na pasi na pousse na mwa boye toloba mutu penda pasi docteur Mogijo côté oyo a soumis lisusu bato l'opération na yoki nouvelle mona azwi matériel asikeye azosunga bandeko oyo babukwani bamakolo opération ya nini na poto voilà nayebi te bazobongisa mikuwa na mikongo bato bazobela bamikongo pasi oyo bazokokotelema te ba troisième âge na makolo mukongo bazoredresse yango machine wana ezosala ya kosakana te ezosala ya kosakana te tala plein tala ba troisième âge biloko ya bata poto machine eye machine ezalaka na poto donc awa ezaka pa docteur Mogijo na centre hospitalier na biso na yolo sud ozomona oza na papa na oyo ya troisième âge oyo azonyokama na mokongo wana mama na oyo ya troisième âge azonyokama na mokongo ezala mpe bagene mosusu mpe baza na problème ya mikongo problème ya makolo bino nyonso tu boye epa docteur Mogijo
na nini na hôpital na biso ya nini na centre hospitalier docteur Mogijo na Yolo omonika na terrain Kankar na terrain Kankar wana okiti na terrain Kankar okatisi na station ezalaka wana ozotalaka boye omonaka bakomi centre hospitalier docteur Mogijo soit otuni ezaka wana na Kimwenza otuni obi na oluka pa docteur Mogijo kote wana nyonso bayebi ye kote wana nyonso tu bayebi ye parce que bandeko mosusu baobela bamikongo balobo hémorroïde bato mosusu baokanta hémorroïde nzokande eza maladie déjà bapoma mikongo ezali kende ko se faire consulter au lieu yo moko pesa omipesaka solution na ndako kota libumu ozwa nde tangawisi yo mabe ozwa nde batato balekaka mabe osala boye osala poison na nzoto voilà ça pourtant kende na epape docteur Mogijo kuna na Yolo balandela yo bapare ya sikeye bapare ya kitoko eye balandela mokongo na yo malamu c'est ça mais sikoyo eza bandeko mosusu batosala baaksida bamoto ebele balokolo evimbi bango ebukani bazolukaka mbongo batina Afrique du Sud toloba batala bien bamona bien na centre hospitalier docteur Mogijo baza na solution mpona bango bakende kuna nga kutu namonaki mpe ata papa au sens unique papa sens unique ok oki mpe kosangisele mpe bambongo kosangisele batoke na ye kuna bakonsulte ye oyo ekosenga toki mpe kosangisela ye lokola docteur Mogijo eza fondation lokola sungaka biso bacomédia toki mpe kosangisela ye mpe mbongo oyo ekosenga lokola bapareil wana ye ekokosunga mpe ye est-ce que mbongo yango ezala mokende otoloba est-ce que ezala colossal te bamonta oyo oyo kobouge famille eza nanu ke batala ye te batala ye soki ekosenga combien soki mpe ekosenga ke eloko mosusu problème eza te biso tokomanye totutaka mpe mwa tolo na biso tobeta mutu papa tolukeli solution yango question eza boye tolukeli solution est-ce que montant docteur Mogijo akotia eza ya moke raisonnable ndenge ataka motema malamu obi akotia montant mo colossal ekoderange mpe ye déjà alingaka baartiste mingi ye déjà atravaille mingi na baartiste ozo comprendre malgré parce que bahôpital mosusu basengaki biso nayokai ba 12 000 oui ozo comprendre mais pas docteur Mogijo peut-être aosala biso grâce aosala biso grâce faut comprendre donc on a bito meka na otreso na bapapa masumu toka bapareil wana ye ya koretrese mikongo tomeka nanu na makolo na nyonso en tout cas konyokama te komi welela tokende Afrique du Sud onakende Inde bakende soigner na solution déjà ezomi pas docteur Mogijo bapareil ekiti bongo idée mona moni asali en famille, si vous avez 5 personnes, papa soit maman, vous contribuer à la fin du mois. Moi, mouké, ce qui m'a belé à l'opération, il y a moi soigner. Tout le monde, il y a Gabi. Idée wana n'invité. Ils ont continué ou bien? Ils ont continué. Donc, ils ont nini moko bozo salema. Bochaka moi cotisation. Il y a assurance santé. Assurance santé. Bochaka quelque chose. Au bon moment, quand la bino kuna, bozo tiango na, bozo pesa ngukuna na hôpital. Bocha na caisse. Seul muta beli, ata beli makasi ndengeni. Ezana moyen moko 0. Ok. Quand on bon, on a bino na. Et on a moyen moko 0. Bon, c'est amis. Au lieu za la mbongo belé, bon mona ke, boni ke zelo ko moko ya muteka. Mais ils ont une opération et compliqué tant sous les lots bago sala ndeko opération mongo ba moi makasi ni tu mon appui c'est comme les lots même ba papa âgé ba o ba koli ba ko moi ko bela ba maladie onini ba hernie bilatérale tant sous balé malamoko si ba pesi tant sous 3 mois mais opération y na 3 mois mais ba pesi mongo tant sous 45 $ tout le banane par exemple et c'est quoi opération y maman vite. Est-ce que wana pe docteur a traité kaka to a robana bo baksa mbongo bebo to bali na bino sik oui putain ce qui n'est peut-être à opération munene ndengwa leye et que na compte na bino bo évoluer penzate bo zo bijo bo tata moi muke moko bo ata na moyenne moko on a bien ta na moyenne 0 OK donc moi moyenne moko mukie docteur Mogijo a soigner parce que vous avez déjà na kata fondation mais na évité hein docteur dans ma casse mais si vous avez na kata fondation bakiste ezo traitement kuna ba myome bo plan ça cicatrice ndenge na ndenge ezo continuer toujours n'habité bon série ya ba opération ça cicatrice ezo continuer nango kaka ko to ebi mingi batia ba myome bakiste bazoleka
appendicite, hernie, est-ce qu'ils ont continué à consultation? Ils ont continué kaka consultation, ils allaient, ils ont continué myome, fibrome, ils ont les cas sans cicatrice. Opération sans cicatrice, ils ont continué kapa docteur Mogijo. Ozomona. Soko okei kuna na myome na yo, okei na fibrome, okei na bilolo, kyste, appendicite, tout ça, ils ont opération sans cicatrice, ils allaient. Ils ont continué toujours. Bao bazana maladie bazo bomba na ndaku. Bao bazana maladie bazo ke l'hôpital te. Bo ke n'est pas docteur Mogijo. Bo ke kozo ba traitement na bino. Opération sans cicatrice. Donc maladie eko bima. Oko yeba te et l'autre côté. Donc docteur Mogijo makambazo sala en tout cas non. Bao bazana kuna bazo bika talaka ba benga na poto. Ba benga na poto bina Gabriel nazo kita. OK. Nazo kita bangi ba opérer na poto awa mais. Nazo boya. Mais le coup là, c'est que notre docteur Mogijo a ma casse, ça opération sans cicatrice. N'a pas docteur Mogijo, muso abenga na Gabriel mu Congo passi. Fallait qu'il ba ça opération na poto. Mais na préféré na ke na mboka nanga, na pas docteur Mogijo à redresser nga mu Congo. Ngabi yaka mama bina abi azoya. OK. Azoya kalaté a. C'est une très bonne chose. Voilà. Donc c'est que témoignage déjà même moi liloba na ba ndeko bazana ba papa ba maman na bango ba koli même ba koko na bango la troisième âge ba simi ba nzete mais ba ko tambola oui ça bango nini et puis pour na docteur Mogijo na do sa opération sans cicatrice. Oui, on a le bakit baya ba na hôpital national Yolo na terrain kankar na pesa bango adresse wana okatisi na bopesi kankar mu Kongo okatisi prince na venir ki mwenza wana docteur Mogijo aza wana kaka face ya nini ya terrain kankar. Ozomona baye boye na bande kuna bino kuna ba papa na bino ba mama na bino ba koko na bino o bazana ba problème mi Kongo o bazana problème ko telema ya ko tambola en tout cas ba pareil ya sika eye to assurer bino boye bikenga na ko sakate boya vraiment boya boko mona o docteur Mogijo azo sala boko mona makambo docteur Mogijo aza ko sala baya ebele. OK. Voilà, merci. Si tout le monde y a Gabi, tout le monde a côté moi actualité, ceux qui écoutent un biso, il faut toujours tout me bête moi tout à border avec ya Gabi, bien que ba pesa biso mais tout ça c'est bon pesa biso to pesa ça zatin. Ba ça na ngeza bolo banga kwa denile sina lokola na lokola nani éviter à péter. OK. Ah. Nga ça na nga be émission. Muto pesa nga zatin. Et puis na senga cher. OK. Ti bino baba MK banani boyaka pena ba sasa boyaka seke boa mibali. Oh, bele ba kokarate. Ezong ça rappelle. Bele ba kokate pe ozong sele belé. Même, oui. Nga loba nga sa émission. OK. Noka izuma zoloba nani izuma tumbaka moko akoma pe biloba loba makasi. Ndenge sa boye soka kepa ya Gabi apesi Gabi $30. Gabi $30 te. Gabi $30 te. Et puis Yves to sala kana e pas docteur Mogijo. Voilà. Les contrats. Toi, on a contrat et pas docteur Mogijo. Voilà. Zouma. Le bateau qui a Gabi, moi $30. Moi, je vis bien. Je vis très bien. Dans un compte bancaire, na vivaka bien. Attends, moi, mon kéwana et permettra que na yeba que na quelque chose na ngata 2000 na banque. Et belé ba na ngote. Vous comprenez? Que le bateau que a que na mona kwa tsa na to manquer respect. Ça na to manquer na ba bakuku nyonso. Ba chroniqueuse yem ta sa na to manquer respect. OK, apesi $30. Bapesa nga $30. Yo mbongo nga kaba. Donc elobeli moko ya bien te, ya bato batanga te. Eza buzoba. Vous comprendre. Ba kutu bato Holanda ba kutu te ya Bible wa boye tika. Soki ifa za famille bota talinga te. Bo fa bato so baza baku. Non, a cause famille bota talié. Mais nga na zana na contrat pas mo. Na zala libre nga na ni famille bota. Oza mutu nga na ebi oza mutu te. Voilà. Oza chroniqueur oyambaka mutu surtout oyo lingo oyambaka koto oyambaka koto, c'est normal. Ou tu pas pexo azate. Azate, ça c'est bien. Oui, on sa musana po mbongo kota ole sabana na yo. Vraiment. Siko bino bolingi nini? Tout ça ni. Ngape na vana na kita olingo sa na mission. Okwa na pas moins de $50. Tout le monde a yebi ngapo ani ba konke so bayaka te. Bakima. Bayaka te ba okokate. Ka ne de ngi ça yi bango pe bi. Bakima. Batika. Bazo mbongo mukete. Voilà. Ba 20, ba 30, ba mboga Zuma ngate. Voilà. Ngate. Yves toi na contrat. So mona ngana Yves na plateau pour toza na contrat. Voilà. So ka pesi ya Gabi moi $30. Ya Gabi o le bagay moi $30. Hein? Ya pas. Eza buzoba. Merci beaucoup ya Gabi. Tous on a dit sujet na biso. On a ba blog Hollanda te on a donc voilà. Et je crois bien ya Gabi n'habite sur 8 ans. Moi $30. Dans le coin na les locaux te ko.
ya vana ndako na ngati o mona ndenge na vivaka biso to bata baboyete okende partout bata bazolanda yo sala bwe non biso to calme akisa kitoko teba kitoko tout ça. Ah, combien de chambres ça? Ils ont 3 chambres et double salle de bain. Voilà, imaginez. Yo moko sala sommation on a fait ni ma bozo de loko moko bobie so ka kepa gabi a pesier moi donc ça dénigrer ngako. Mais ba chroniqueur ça ba ko ba pesa nga respect karaye. Asa neta manqué. Vieux on a memara na menaka isa pasi. Ya pasi. Respect il faut ça. Surtout plus respect il faut ça. Na sala kana if to na contrat. Ata ayambi famille bota yangani. Vraiment. Eza musala na ye talinga te. Mtamtaza libre ya kolobake naza famille bota. Mtamtaza libre ya kolobake naza baku. Mtamtaza libre. Voilà. Yagabi, n'habite est-ce que tu as un solo na ndekono venant la guerrière? Est-ce que tu as solo na été? Est-ce que papa papi a bien qui ou azabon mbali na? Bon, na mona message moko na mona longi on peut pas na yo. Na yeba kite soki nani? OK. Siko yela ba komelinga olia se présenter ke ngai boy atiki bonga ce qu'on a linga bongo te. Nga linga so bengi nga se présenter ke ngai intel. Olinga te olunga yo na ba luka yo so zanga na linga bongo te. Wow. Basala biloko na so boyeba ina mutu. Vous comprenez? C'est ça. Je crois bien de Galobi azana ma solo ko solo là to gera suga olobanini en fait to yeba suga zanini ya bombi c'est comme secret. Mais tout qui ndana mom ki na émission de Vos Muso ba to sala président de Vos alobi zana ba artiste mibale o baza ba jeune artiste diaspora plus bangonde ba mekaki ko manquer Janifa et respect avant sa mort abaki même to ko beta yo so sakani vie ko betama ils ont artiste mibale n'habité comment on manque de respect koti na kati ya univers na bino oyo n'habité Janifa avant sa mort des petits né ba ko betama n'habité bo Janifa on ba kutende pete ko banga ba beta banga kutende pete aza mwasi ezaka passe mais ba leli makasi on dirait bato balobaki ne mabete ebi pe bactère en haute ce banane. Mais tout le monde me dit que mi dache kinal na 2 minutes. Mais 2 minutes, il y a eu biso que j'ai moi discussion là qui par rapport ya ndenge la brine banda ko sala vient na ndako ba opisa ki ndakuna te mais ya kei et nde bakanda wana 2 minutes ya sika. Bon so ata ya kei bo ya kosilika e papa nto e mama na e pole baneke na ko beta yo. Aza poli bo 2 minutes aza makasa beta Jani. 2 minutes makasa beta Jani ta. Mais mida komi 2 minutes na kinal est-ce que c'est vrai ça bango yango c'est yango a lobit 2 minutes makasa beta Janite amakasa beta Janite atape kinal wana makasa beta Janite. OK ozomo mida tieto ebite so eza bango bien bango te na ebite po modelo 2 minutes ya leli wana ye pela ko na vie na yeke na robeta yo c'est ça. Mais ce que manque de respect on a comme na habité c'est moto zo ba akede ta kei ya yo nini o robeta par rapport à quoi? Mais ce que le eza vie na e le ce que vient d'ailleurs mais ba leli loka ba loba ine mabete mais respecter d'ailleurs façon au pays ça y est pour ata se façon au pays ça y est tant yo za leki ko ba mpolo teke na robeta robeta e mwana na yo ya buzoba. Ah, ça fait très mal. Alors, il y a Gabi, tu remarques une chose, tout cela, les lois de qu'on a aussi un baga, à tes exceptions, biba outi ko biba de qu'on a bu so mbongo, de qu'on maxi bondo mbongo ba séjour n'union sur toi wa, outi ko yiba encore pour la deuxième fois. So quoi qui tient ça makambaka abu comme la gagne. En fait, n'ébiter au analyser on ndengeni. Ah, na ébiter azonga kaka, azonga ni kaka. Azonga kaka ya poso ababela so ma Denisa e comme so ma miniature. Mais ba yibi mbongo alo bate ya Gabi nebite. Ba lo bana nani lo bana ba bandit, bo bana ba yibi. Bana no ba yibi. Ba bandi ba hôtelier. Ba bi ba botelier na okiango. Ba hôtelier wapi pour fanda na hôtel. Ba ba botelier ngona nzela na saki mobimba penza. Abima na mbongo nyonso séjour. Abimaki na ko na ba yaza na compte bancaire andoke akenda asola na mur ba moni ba chambre neza ba chambre za makambe belé
en fait kotika biloko ezala ba fille de chambre ba ka pe ko sukola ko bongisa o tika pe ko no ba le kiango siko tamboli nango bikene ke sabon ba course moi mike ya po ozonga ba yibisaki mbongo ke nayebi nanga te nga nayebi nanga te mpo nayebi kende tozalaka boye ata naza ndambo nanga boye nayebi biso naza na $3000 nabima nango nyonso te nayebi ke na kotika ndambo oyo naokenda ngo nde kosomba biloko nabimi nango mpo nayebi te soki abimaki na nyonso abimaka na nyonso soki mpe ndenge nini nayebi te makambo ezali en tout cas je crois bien bandeko bozolanda koyoka déjà koyiba ndeko na biso Marzi Bodowe mbongo wana toyebi te montant to imaginer soki eza combien tokoluka tosala effort toluka ye moko mpe tomekosoane mpe bafete mbongo wana elimwami ndenge nini bayibi ndenge nini parce que version originale tozali pa na ye moko nani azosala Marzi Bodowe mpo auta kobela comme ba faiblesse wana kobela wana te pa attention betaki yo betaki payer bonga ba bena belaki na côté ya hôpital bonga ba yibinga boli kamba ko yibe ande kamba obela kamba obela te ezaka peut-être ataki mbongo na sac abimi peut-être ba bendi sac to nini boy c'est ça ezama kamba obela te est-ce que bon kolanda na ba kuyiba c'est baila na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na lembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokokela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ovelaza tala baza pointe noire JB Service ezali soki bane te angolais nali te angolais JB Service epai eza musika bayibaka ye turo lisu bayibi ye ata na bato atambolaka na bango sikoso esali bongo siko fo kotala siko bato oyo otambolaka na bango basinyalaka teke ndenge ozobima ye basinyale bato beboya boye bosala bo ezalaka bongo yango mbenga na bima na nganga moko na mwa petit chauffeur totamboli na biso esi tozongi comprend so bato bazalakazalaka nao ebelebele bazomona mwaka po bakoma mpe kosinyale balingai bayiba okote balingai bayiba lovita $3500 ah bon lovita oui balingai bayibe 350 $3500 eso alinga aloba bato balingai bandima te abenga singam te nake kozwa mbongo na nini bongo na yazaki elubu nani ndeko nde azobela makasi na nini kuna na mama ye mokuni ndakendaki azwi nzoka nde moto moko azalaki na kati wana mpo nde ezala baso ekwembo bambongo bapri wana bakotisaka na kati ozokomprendre bakotisaka na kati ndenge akotaki na kati wana moto azalaki wana nde wana asa bengi keno fi moko boye azobima boye bakoti na kati mbongo eza ebele
atemi kana porte une chance nzamba la kisaki ye amoni kaka deux garçons moko boye bazoyi baoya pembe local bani ba cadre ye mamoka akimi azongi na kati ya agence ozomona acomprendre soki aye komona garçon oyo bazalaki ne na kati kuna aye kocomprendre nde basoda bazwi ye bamemi ye bakompagne ye oza na bato basignalaka na babanke oza na banke oke so bakotisi oyo na kati babiki ya monta monene ok babengi basasere donc oza na voiture te donc eza pasi donc se basifa tambolaka na bokebi baninga bandeko otalaka bato nini otambolaka na bango so basali eloko wana esami déjà 2 fois ekomi ebele fo tala siko oyo bato nini otambolaka na bango déjà ke tozobima boye tobimi na eza boye déjà bo encadré boye ezalaka bongo ti kongolaka motu te sikoyo awa toyebi te ndeko akosuka boni kongolaza motu te kozonga poto na bastress nayebi te voilà tokomi na étape oyo tokosolola mpe mwa moke par rapport ya ndeko na yo Gabi Kiwaka azali bongo omona yo toujours malade même cas na ndeko na biso Jani Fay boyebi ke oyo esalema mpona ye alors aseneti mais ye bandaka azalaka deya malade siko bino baartiste biso tosala eloko te aa na poto basoignaki ofele aa na poto basoignaki ofele akufi te aza na bomoi basoignaki ofele bongo bokosala te mwa collecte moko boye mpona ndeko na bino peut-être bosangisi mwa tintane cotisation ndenge mpo bosalaki topesi ali esili après lobi nango susu bosali su chichane te me ya osala te mwa bana baza mpe bakozwa na nsima mwasi aza na bana mwasi asalaka misi na likambo ekomelaki kamamba basi ezaki batension de dérangeaka ye yamo soki eye eyaka makasi emokiti me na minute aza na ye ndenge azalaka eza yoka makambo bato babimisi kala bamoni ka makambo bajani ali bazwika bafoto batie baza neka ndenge azalaka aza neteke aye grave te aye de gravité eloko te ndenge makambo bajani eyaki kaka ale bazwi mpe ya Gabi ali aza maladi makasi eloko te lokuta aza na ye maladi ndenge maladi ezalaka ye moko tension soki ye emati ye moko ekiti ye moko emati ye moko ekiti aza ne bongo azwaka batraitement na ye azwaka baswin na ye soki te masa akufaki mais c'est le moment bino mpe baartiste fo botelemela likambo oyo basi na bino presque bandeko na bino mibali basi na bango presque bazokende na baartiste na biso kaka na ndenge ya boye jode de londe ekomelaki so jode de londe asaute na ye atiki na ye ok baacteur ebele baza so mwasi alinga asaka na ye atiki akokufa te akocontinue vie po mwasi yango ya ndeni akotika na ye akontinue na ye vie na ye soki olingi kotika te wana yo moko moto koyeba ozomona yo moko moto koyeba oluka so bato non boma vie wana sa vie mosusu bosi bokoli bonosama bolingo yango bokangama na basi makasi ya nini bosi bosali bavie ebele ya basi se conforte na mosala na yo sala mosala na yo mokolo okuta na mwasi na oyo ya bien ozwi ye c'est tout mais beaucoup mpenza mpe solution mpona ndeko na bino Gabi nayebi te ya Gabi to bilongo na libala kolongo na libala te me boluka bopesa ata mwa remède na sens ke bosala mwa toloba badiaspora bazalaka na ye kuna baluka solution badiaspora bazala kuna ebele baluka solution bongo nini cotisation ya jani ebimi mbangombango mais toboyi ekoma mama baliwa ekoma bakore ya bino bokomotia bacotisation ya Gabi c'est le moment ya kosauve ndeko na bino po tosauve ngo neti ndeni po hôpital ezala azwa traitement nayo oza mpe mama mokambi na bima okokende mpe na ndenge ya losambo tie mpe na losambo bapotre basimbi ye remede emonani nga azawa naza na poto te nga naza na poto te voilà naza tokomi na suka émission famille na ye nde bazali famille na ye bakozwa ndeko nango batie na bapriere ozomona famille na ye baza bazwa ndeko nango batie na bapriere oka te zena na guerre azwi $30,000 mama denise asakuli azwi te mais tomi na ye baokomaka azwi $30,000 to azwi ya koloba ok to azwi ya koloba alobaki nazwi boye merci akosenga merci
Azite. Ouais, dans les zones du cap. Tout le monde sera le bica likambo et tambol. Azite. Ok. Voilà. Nous rappelé Bichot par rapport à Salon Moguijo, Monsieur de Beauté. Aussi, centre hospitalier Dr Moguijo. Ils sont là-bas. Surtout plus le matériel lié. En tout cas, ils sont là-bas. Ils ont un problème. Mais pas le colonel Boukani Katikati. Oh, nini boy. En tout cas, mamami quoi boy non pas Dr Moguijo. Matériel lié. Matériel qui toko yé. Matériel makasi ya kosunga. Oh papa na bino, oh koko na bino, oh boye mama leki. Azo souffrir na mama mikuwa, souffrir na mama mikongo, mikababa panzi, makolo. En tout cas boye pas Dr Moguijo. En tout cas ba pareil sike kwei na terrain. En tout cas boko sepela. Boko sepela penza. Donc on a besoin qu'on traitement kitoko. Pe a kozonga bien, a kozonga normal. Appareil les aka na poto, na awa na ba Afrique du Sud. Comprendre. Donc muta koti sa appareil a ezaka Dr Moguijo. OK. Donc on a kaka na kimwenza wana soboye na kimwenza terrain kankara a face na justement na petite station mo ezaka wana. Au talika bien on ba komi centre hospitalier Dr Moguijo bien mentionné. Au moins ba komi Dr Moguijo koti wana. Vous en avez remède, consultation toujours de Besséri Bino, déjà toujours gratuite. Mais dans mon moqué, ou une opération, le qui na lipasso, comme disent les Quinois, pour que lobby, pour la santé qui te connaît, Dr Moguijo Sunga. Bata troisième âge, ba koko na biso ba koli, bo zangate, bo zalawana, banzote lembi bino, pour insérer kaka hémorroïde. Et nous ça dans nos examens, c'est consulter, ou peut-être vous la maladie, mon boy, et ça dit que on a comme en tout cas ils allaient le comme malamu au bétisete les sous la bande ko tali le poso neza ko be bande ya gabia le baka mukamati uzana ko buka na te ko bosa na te adresse ezaka ka moko et pas Dr Moguijo oye na kuna na bandalungwa na baka ya u kota police ambata au mona cabinet Dr Moguijo oye na matonge juste à côté de transport il y a point chaud qui ngabwa en face à commune bon faut ça va commune voilà face à commune il y a Kalamu au mona Dr Moguijo ba ko pendant la grande caractère la victoire au mona ngwana lemba OK pe na lemba na avenue Lubefu Dr Moguijo la deuxième porte voilà Dr Moguijo azana na Fikine donc au Dr Moguijo aza partout OK na Gombe na galerie présidentielle ancienne au matika escalator aux yeux droite na yo au moins va commis CPDS Dr Moguijo fungoli porte au côté au monde escalier là les hommes matalaire aux comme fungola porte Dr Moguijo azawa voilà et puis mon choix de beauté salon na biso zaka na kabamba est-ce qu'on a possible adresse est-ce que zali soko se retrouver te benginga na ko lakisa yo kino sala bu ba terrain na biso pe na takaza bobo sanate boya ebele bande kuna bino ba sa bino tekyo eza musika ba ozong sa bino basima OK dans de kona obo mona ka eza musika te a ozong sonde sima ba biloko ba 350 wana eza la susu te eza na kata fondation des opesa eza le kazo kaba fondation des opesa ba terrain na prix wana ba o baza pembe na biso bazo nyonga vraiment bazo nyonga na naza na besoin pour tourner sauter puis tozo tongela bato bandako comment papa le parle comment moi na mbongo muke to tongela bato soko sombi ni na biso eza wana construction wana ni na sa construction ya crédit bien ya crédit OK ya crédit to na sa construction ya crédit opesi caution na yo nde boko yokana oyo kolinga après oyo etikali so bien opesa 200 par mois yo soko bien opesa na on varier on opesa 500 so na 500 na pesi so na 1000 na pesi so na 200 na pesi yo soko bike non nde na za be salaire na ngeza la kaboye nga na opesa ka 300 yo si mukolo nini ekene kosila to apela ba maison na biso to représenter bino metala ndako yango yo tan bandaka kitoko oyo kopona yango nde bako tongela yo na moyen muke voilà. Donc, on sentir na yote. Voilà, numéro de téléphone, mon tu as dit toi personne. 089 64 65 61 779. 089 65 61 779. Wande au bengingai na tekelio lopango. Na tekelio lopango. Oh, na solo que sika ko kele ko pesa yote te ngande na zo teka ngam na ozo mbongo. Donc yo mo commissionnaire. Yo papier. Yo mo vendez. Ngam mo vendez.
Ok. Ba divorce pe baza na poto, pe bazoteka. Ok. Donc c'est ça. Mais si quoi beau ça la ndenge na bandeko, eza bandeko so ba ngolé mais ba so ma pona ki ça. Ouais, batinda kambongo na bango. Ok. Batinda bandeko na mo ba yaka batinda ka. Ni soupenet au Sandra uti kozwa. Batinde linga itasombi 4 parcelles na Sandra uti kozwa mbo. Eko eye. On se comprend. Mukanda tout. Ana confiance nanga. Musu super bazaka musu azana confiance bande côté. Ma famille balia embongo akoma désespéré. Au moins atindi ka pa na yo, apesi yo confiance. Muta famille ayika ka signer. Ici. Bon terrain no ba artiste ezaka ka ou bien. Terrain so ba artiste ezali $500. OK. Mana na pesa biso chance na 150. Bato mingi ba yaka na bango te misusu ba sombaki. Après amoni ke bato bazo ya taye ko matisani yango. Na komoteka na ye côté kuna komoteka na yango bato misusu pe ko somba na ye. OK. Ozomona. Après ça chance na mutu nyonso. Voilà. Merci beaucoup commissionnaire ya munene. Ya munene. En tout cas bokele kotala émission na nga ya libata na tumbaki libata. Na tumbaki libata na limbondo na yebisi bino na bolembo officiel. Donc bo s'abonner na bolembo officiel. Bokende kuna bokota libata kuna na tuba mongo nyonso bokela lokondo bokele kotani na tumbaki libata kuna ezaki somo. Na komeli ozaki a line te. Ezaki likambo babike poste bazalaki awa. Bape atolia kipenza. Na raté. Tolia kipenza. Voilà lelo na otumba Thompson na sisi na yo awa. Batu susu bakuma otindela nga mbongo ti. Libata na batindelenga pembo na tumba. Na moni na otumba. Donc tongo lien ngote mais amona na ndenge na otumba. Ozo comprendre. Na mona talinga bi na tumba na libata. Na maele langa moko abite to mona pe biloko kotumba bozo lamba mingi mais bo tumba mingi te. Ozo comprendre batindenga pe sumbo mususu na tumba. Poisson. Na tumba poisson. Comme so mona aotumba poisson mais poisson ba makasi na monoko. Yazo mona kaka tumbi Thompson mais ezo bima ozo lia ozo kama makasi. Il faut relaxer batunde ba ko ya kotumba. Biloko ndenge ezalaka kaka. Voilà, merci à Gabi Dogoumi Nasuka, merci à Péro Mazana, merci à Bandangon surtout. Oui, vous pouvez sa confiance toujours et père Dr Moguijo na o nyonso azosa la pona biso ba congolais parce qu'à sungi biso na nyonso. Donc ayebi nzoto mutu, ayebi lokosa mutu, azosunga biso lisusu. Banda bomona na eloko atangeli kaka mutu. Voilà. Batabo to sunga bango te poani. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Nayena kosanga nanga libosa mozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso kundela nga yeso yeso bisenga senga nzamba londe nalebi bi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bi bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesawa fako Mesawa fako Watiti shina nsambi wachanzelela Watiti
watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo